Et pesi pasi ya kosakana te esalami bongo na Kinshasa to pesa na Kinshasa kulutu abomile kinaye atelier poison na nguba leki alingaki nguba mingi aye kotala leki na bureau atelier poison na nguba leki ya kufi débandade na famille or lekinde abanaye kosunga famille makambu ya boye pona nini likunya jalousie entre ma frère c'est pas bon yango lisoto kobetela yo lelo na Kinshasa kuluna ekoma na ngolo kola quotidien lokola biloko ya kulia kaka makambu ya bakaba engeko zongisa elimusa kuluna manda mkasika bezongi e kamwisi biso bandeko kuluna yeko sala makuna policier kotoyo azoko manie munduki a intimider batu munduki ali kosala te yaya bozali kotonga bopito pona soi-disant hôpitaux, pona ba militaire, pona ba policier, ba cité kitoko, pona ba retraité. Kasi l'équipement walo baki ba sombi ezali wapi pesi pasi image oyo policier zo banda bana ko bunda ko bukta munduki e simbika kate pasi to ko soko na émission lelo. Totika la kaka na Kinshasa to ke nebongo na Tchangu bana ya Tchangu ba décider ba lobi niet bango na 2018 ba voter ki Martin Fayulu parti politique moko te e ko s'installer kuna na Tchangu. Tala degré ba pandi siège oyo ba uti ko implanter ya nouvel élan ya mwana mboka Adolphe Muzitu ndimela ngai ba pandi ya ko sakate ba lingi bango te ba lingi kaka Martin Fayulu pardon madidi na Tchangu somo na Tchangu Martin Fayulu le président élu au vote en 2023 awa ozoki parti on a école Congo to kene bongo na Japon et pas wapi Yoka Shock wana kombo orchestre ba congolais te kasi orchestre ba japonais oyo ba s'intéressant na musique congolaise degré bazoko yemba na lingala bazoko lo balingala ya okondimate ke bazali ba japonais yango wana ba reconnaître ki vraiment musique congolaise et contre la UNESCO po mokili mobimba te soki te ba musique américaine pour ali congolaise te mona partout ba japonais ba langisi yango 2 albums déjà na marché kitoko. D'après année 85, na kendiki na Kinshasa bara riboso. Na fandiki na Kinshasa anma na sopilaki pona na musique eza na damas eta bato bazali bayamba ki biso maramna. Après 87 na kendiki risu na Kinshasa. Yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yangoyo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana.
toza lokola bato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo nde makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa ya pito kuta na kapo na ko beta masolo ya makamazeli ko leka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala masoto beta na kayo awa ezalaka pa na ko penye yo. Ezali masolo ya éveil ya conscience. Est-ce que okomi to beta ka yango pour na plaisir te. Pour la cola musabino yango to ba chaque fois ya soki okoti eloko ya liboso yo soko allez abonner, partager mission. Partager, peut-être les solo intéressé au thé, mais qu'on intéressé de komoko songolo et si kamoko pakala té, est-ce que komi c'est que bien on est ensemble yango za tukena rango ndengo on a senga kana bino neko bo partager, bo taka ba commenter, bo aimer vidéo partager ya sakala té. Ya kitoko makasi ya sakala té. Vraiment, ya moto bote le solo ya pasi ndeko abomi ndeko na ila poison na nguba s'il vous plaît. Ndeko alela nguba, netinga epeta ya sadek alela nguba o sakala té yo ya kote nga poison na kombo ya vuluzi kimbango kokate. Ma bé to ko bete le solo wana juste après développement ya ba titre oyo. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie. Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Pour ça, on a une histoire bien. Pour les gens vraiment minimum leçons d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile. Et ça, on a taka pour nous CPA. Biso, nangana bino, tout ça est l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yamboto continue to kosenga bongo merci na sponsor na biso Michael Josh oya koksi bongo inane compagnie koksi inane déjà c'est bon mo kilingo bimba ya soki na miki toko boy na tiki toko boy est-ce que mabe to pesa le coup na Michael Josh te ba montre ya boy Michael Josh pour ça besoin ba chemise ya boy on a besoin ba montre ya boy ya kota na site wala commander yango okozwa yango sans problème te c'est que bien. Tolobaki yango ne bandeli kulu na makambo ya bakaba kolongola bare elenge sate limuse yango meto koti yango kaka na kati
kulula yako sala bakoto bitumba yako panza banda kwa batu ko panza vitre policier banda simba ki munduki azoko tatabana azoko bouger pour a intimider na masasi ezali ko simba te munduki yako bongate kasi toyoka ki awa o ba konzi ya mboka ba somi ba minduki pona ba militaire na ba policier wapi yango tala policier manque de défense munduki yango wana azoko kate azi combien de temps pour la bongsa munduki beta pas ya ko sakate na mboka na biso botala makabo aboyi. Oui, c'est vrai. Biso quand tu as du vrai, so on va bien tolobaka. Ya ma BP tolobaka de dosaka ya ozandengo biso au milieu du village. Awazaka pembe na radio le collecté. To moni kutu batongeli ba ancien combattant, ba retraité, ya armée. Cité moko na Nsele. Nsele Malebo, to sepela ki to laksa ki ya ngosika rapport ba policier. Ba policier boye pena pasi wana kutu arme. So tali ba teni ba taka mawatro. To bongisa po mawa mingi boye. Pas si on s'arrête là-té. Oh, tu l'as quitté, tu l'as Peuple congolais vraiment. Cela me dit ça la bien vraiment. Ramba boy, me dit ça la bien. Tala banda du coup na kunuzo bunda so la banda ko charger. Bana ya changu balobi niet. C'est Martin Fayulu Madidi ou rien na changu kuna changu bayebi ke changu populaire changu basala kana role ya lipapa to ya pusu to ya buruete lipapa okeko sokola lipapa na ndako lati lipapa jour ya feti okeko lukela ye sapatu ndenge mona buruete atonga ndako atonga ba immeuble mais soki ndako esili buruete apoela mbula libanda bino kona bala changu bango la bango bafotaki na 2018 d'après bango bafotaki Martin Fayulu Madidi mutu moko te to parti moko te eza na droit ya ko s'implanter kuna na chango à part eside bino pe bongo démocratie ngo zawapi to tika ba nyonso tout a implanté par esika zali alors en passant to moni bakameleki pe na kananga pona mwana mboka c'est sanga et c'est tout simplement la ngote ba bambi député national, candidat président de la République, mabanga gouvernement nie wana zai malamuté. Tout ce peine acte wana te badona biso ya kananga bosali mabe ya kosakarate. Délice sanga atali moko ya opposant. Alors nous devons respecter et sa opinion. Ça que tout le motu alingara bulingité. Congo appartient à tout le monde. Totika mutu mutu a se décider dans ndenge na ya menace c'est pas bon. Moi je me demande police à la qui a sali ça tenir. Et puis si passe entre parenthèses pour le moi la mboka Délice sanga na kananga nous ne sommes pas contents. C'est pas la mata mukete. Voilà. Côté opé bandeko ya changu botika liberté. Et ça n'a qu'à être que bino va tu décider, bino va t'avoir fait lutter botika. Pour degré va pas du siège au bout du tiabo qu'on implanté la changu, il y a un nouvel élan. Et puis si passe. Depuis que nouvel élan, ils allaient partir cher. Il y a ancien premier ministre moi Namboka Adolphe Muzitu. Oh, parce là qu'il sanga et longo na Martin Fayulu Madidi. Comme c'est coutumier. Papa la mission Etienne Tshisekedi fait Etienne Tshisekedi a bango très bien de faire se limiter. Les politiciens congolais tournent kazaka à tout moment. Parce là qui ensemble sika mutu a comme que ndenge na epesi matata. Tala kaka baza chagu oyo ba betela ki Muzitu maboko bango kaka ba pani siège na ye. Boy qu'est-ce qu'il va pas na mboka na biso? Pas si yako sakalate. Tala bakabelega ikuna na changu. Le président élu, on a conforté en 2023. Ah, on a dit parti qui Totika bongo République démocratique du Congo poto kene na Japon musika na Zia et pas wapi degré ba japonais ba liko yemba na lingala ba sala orchestre na bango kombo nango Yoka Shock. Yoka Shock wana y a pas de Congolais, y a que de Japonais. Ya bazoko parlo la lingala ro sakalate. Degré bazoko parlo la rumba congolaise. Non, bah reconnaître ba grand lokola ba papa Wemba, ba Bozi Boziana, ba Nyoka Longo, ba King Kesere Menea, ba aliko parlo la ba nzemo na onanga sakalate. D'ailleurs, 2 albums déjà succès ko sakalate. Et le kamisi biso na ambassadeur na bango na France ayebi yango. Et kitoko musique congolaise ba on na Japon ndingo wana. C'est que bien. Donc on est là. Vous comprenez? C'est que bien donc là na reportage. Alors, quelque chose que le Japon partage avec apaisement, avec le cœur du continent, ce sont les karaokés. Pardon ? Il y a beaucoup de karaokés en Afrique.
Oui. Et dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est une forme de coopération culturelle apaisée. Effectivement. Je vous posais la question parce que est-ce que vous connaissez le groupe Yokashok? Bien sûr. Ce sont les gens qui chantent en langue locale. Lingala. Lingala. Voilà, des Japonais qui ont tellement appréhendé la culture congolaise qu'ils pratiquent la rumba dans l'orthodoxie même originelle et ils chantent en Lingala. Yokashok. Daisuke, on regarde. Des Japonais qui parlent et chantent en Lingala, dansent comme des Congolais, les 8 artistes de l'orchestre Yokashok Nippon et leur leader Ryo Kanagawa créent la surprise dès leur formation en 1986 à Chiba, une ville située à 70 km de Tokyo. Avec 2 albums phares, des tournées et des concerts au Japon, en Europe et en Afrique, ce groupe atypique est considéré en Asie comme l'un des premiers ambassadeurs de la musique congolaise. Reconnu par les grands chanteurs de la rumba comme Taboulé Rochero, King Kester et Ménéan, Papa Wemba et Josa Nyokalongo qui les ont inspirés, les passionnés du groupe Yokashok, dont la musique n'est pas la profession principale, portent toujours l'ancien Zaïre dans leur cœur. C'est à Shibuya, un quartier branché de Tokyo, que nous avons retrouvé l'un des membres du groupe, le bassiste Daisuke Kamikawa. Avec sa femme Mayumi, ils tiennent un petit restaurant, le Barbados. Ici, tout nous rappelle le Congo. D'après année 85, na kendiki na Kinshasa bara riboso. Na fandiki na Kinshasa anma na sopirake pona na musique eza na damas ata bato bazali bayamba ki biso maramna. Après 87 na kendiki risu na Kinshasa. Tango na namraki na 6 mois. Bon, tobetakina, ngai na betakina na viva la musica. Ata kobeta na vis-à-vis, ntango mosusu ya tokendeki tourner na Bazaïre, 2 semaines. Chaque soir, Daisuke et Mayumi partagent avec leurs clients la culture de leur Congo. Maruba moko ya na lingara na japonais, eza dengue moko pe ezaria. Exemple, Kanda is encore is our Japan, our Tokyo culture moko is Kanda is a Guys, super community na eloko nonse na Congo. Musique, damas, man eloko nonse. Ata suki nakoraki sana ba japonais ya nani biloko nyonso na Congo. Exemple ata biloko moko ya nani pondu bino bokotia na bishi ya ekauka biso japonais pe tokotia na nani netu bishi ya ekauka ta japonais moko tango Korea na pondu, baso pili mingi. Eza ekokani na oyo eza Afrique, oyo eza Japonais te. Donc baza balbaka boye. Dans quelques jours, Daisuke se rendra au Congo. Il espère bien rejouer avec ses compagnons de jeunesse. そうだね。じゃあエリアナでもやろうか。エリアナちょっとね。パルテムケエリアナ、謎シャンテールって。謎エバマラムってや。パルドン。エリアナイコ、ティンデラガルフォト、ナラキサバゴ、バモナエマラムエテンベシラオ。パルドン。
On applaudit bien fort et ça c'est un fan qui reprend le répertoire d'une idole, le formateur d'idole. Il est avec nous. C'est Papa Shungu Wemba Dio. Ouais. Papa Wemba, vous pouvez faire la suite de cette chanson en lingala? Eliana iko tindelanga photo nalakisa bango bamona yo malamu etembesi lao tina nini mama bawanga nanga mingyo po bazwanga valeur nazali pas amoureux par rapport à eux. Beta Maboko. Et je précise qu'il a enrhumé. Hein. Ça c'est de la coopération japono-africaine. L'histoire de Robert Tayo ndeko ezali bana mulai te ezali mukuse akosakana te toyoko basinga ya famille bandeko to linganaka na yebite pona nini kaka mutu malamu nde azora problème osalisa bato na famille mabe osalisa te mabe finalement ou alors no makambi ya famille oyo makambo to bona ngoma kala oleki ya bomi kulutu na ye kulutu ya bomi leki musu pe bakosala bango makambo musu pe zaka ya solo pasi ya kosaka te solo oyo na Robert Tayo anda yango attentivement ya ezala ngo mulai te mutu apesi solo oyo membre ya famille papa Fiston beta li solo oyo takena no makambo oyo papa Fiston na pesi li solo oyo par rapport ndenge na yoka ki obeta li solo mama moko boya bana ko sala na matadi akoma ki mundele na ça qui appelle bana josa matadi boya na masolo ba kuma ka mindele papa Fiston li solo na ngai oyo ekobanda ndenge ndeko akoma ki mundele ti eko mana liwo za ki ndenge nini papa Fiston biso totali ba Congo cousin na biso moko boye akufaka kala akufaki vraiment akufaka ba kala zaka na jeune âge akufaka ndeka akufa la saba kunda na bango siko cousin mususu ndeko oya bango yaya oya bango abane ko tanga na matadi atangi na matadi a gradué licence à silisi musala kaka ndenge zalaka so musala esili ba okende pardon ce qui kela se sili ba okende ko luka musala papa Fiston ba kenda ko luka musala ba ninga na ba luka ba koma na société moko songo société wana ezali société munene ezali na Kinshasa tisiko so na lobby yango motepeli na bugeka munoko po biso to sala radio esaka biso papa Fiston kotanga kombo ya société wana te me oyo ko yeba lisolo oyo yeba yango to kotanga kombo ya mutu to ko beta lisolo ka pona ko penio papa Fiston bakena compagnon e bandaka na biso na ba Congo bandeko ba Congo bakoma ka mindele trop papa Fiston to kena compagnon wana kaka ndebo yebi na mboka na biso ba compagnie belé ça dirigé par mindele to kota bato ba ko luka musaba ki plus de 10 ati ba 20 ba 15 mundelo atanga bimi ba tala duna bo sai belé bo ndenge ça va problème ate boko te ba save na bino to koti ba save et koti to kobenga moko na moko papa Fiston cousin na biso wana tango alinga kende mundela bengi abiyo ko yebisa butu moko te yaka zonga lobi awa pour l'interview na musala pour la question total ma CV na yo soki ya solo to ya lokuta yaya conseil gratuit pesa yo jeune otala ngai mama to papa yaya soki okeko luka musala bakenda kana mutu te kende ko luka musala yo oui c'est vrai que bon ça chemin ensemble mais mutu na mutaka na chance na ye okomona okeko luka musala yo okena automatiquement luka musala te bakena otika te sala musala ya vie yo moko atape ba jeune fille ozu fiancé na yo ozo que n'est pas fiancé na yo ozo ma camarade non pour nani ko ma camarade na ote yo ke ba fiancé na yo ozo ma camarade na yo marche ko yako baluka e komi ya camarade est-ce camarade na ko sepela la fiancé je fiancé est-ce que okomi et ça na ba business o ça la business na yo o linga ko loba tube mama te ba ebio o sala ka musala ba ebona musala mais so ka la coulisse o sala ka makamoko bo epe susu ko ça va tout discrétion et ça là parce que likunya mukobondoki e bandaka na likunya jalousie tango yebisi mutalo yibo to be vimbi ndenge ni yekuna asoye mutu ka boye nga so mutu ka sala musala ndenge est-ce que komi makamso senga discrétion kende ko luka musala yo moko olingo kende pas ya fiancé na yo pas mbado kende yo moko est-ce que okomi c'est que bien papa Fiston tango mundele wana abengisi cousin na biso wana lobby tango cousin na biso wana ye lobby yango na matadi da compagnie munene wana avant d'ici yo wana abengi na kombo na ye évidemment tango abengi na kombo na ye ya monika lokola amonika lokola ayebi CV na ye ayebi nenga sala ki wa yango abengi na kombo na ye y a pas de problème
abenge na kombo na ye yango abenge na kombo na ye aibo ça va ndenge zali awa yo nakozwa na musala mais nasala makambu ya kosola yo boni mama oh mama ça bien mama ça bien mama ça la Kinshasa boni grand frère intel atteint comme on a ça bien bon boni petite sœur intel ça bien mais mundelo donc ba comme boneni mais amelika ngingi ça va nasala makambu ko yebisa yo mais okobanda musala ndeza awa bakonso musala te yo ndeko bana musala nakobana futa au salaire na yo ezali autant likolo ya salaire na yo nakobakisela yo enveloppe mona lopesa yo enveloppe mona lopesa yo wana sungaka famille olandi ngai ba yaya ba leki ba cousin ba cousine pesa ka mutu na mutu ndambu na famille enveloppe mona lopesa okinga problème ngande ngande mais na lingi osala na surtout yaka na mama awa matakele bozwa mama apesi pe moi quelque chose pour mes amis oyebi ke cousin na pa kenda abanda musala moi quelque temps akena Kinshasa azui pe mama aye na yetalaka mutapeshe musala ya bien bozalaki plus de 10 mais bazuka yo mundele mo mundele pa linga mingi pena mais esprit so yate ki aotanga ba kombo ya ta famille ndenge nini tanga koma wana bakota na bureau mama vandi ya vandi ati mama boni oza bien ok ngana zui intel na musala po azali ndeko na ngai donc ye na juillet po azali ndeko na ngai ndenge azali awa ngana azali mwana na yo mwana nga ndenge nini mama tali mama lenga kima mama okima te vanda wana mais mundelo qu'est-ce que va na mundelo mama ni mundelo azoloba mundela beteli bango kintandu abino ngana za mwana bino ni mwana standenge nini abi oyebi mwana na yo akufaka na intel jeune garçon oui ezangai ngana kufaki mais nabimaki mundele quelque part na Europe makambo ba mundeza ya solo ba Congo ba Congo boyebi makambo za ya solo no et comme na ngodo ki comme d'habitude ya so na lisolo pe témoignage obuta comme mundele ba Congo benga to kobeta lisolo pour na kotalisa batuke tango ekoki déjà vous comprenez ezangai boye kutu boye siko cousin wana yango adeko tuna ngai bondi ya intel bondi cousin tel donc ndeko na biso c'est oui boye bisa mutu moko te oza secret ndenge zali awa nazo tsa ndeko nanga oyo deuxième personnalité donc après nga la compagnie oyo ekozala ye na sina kiye ndenge akobanda osala so na pied salaire na ye na enveloppe oyo ekozala likolo est-ce que komi ça va ma pas se maîtriser c'est peli mundela ya mbi bango mi bala abi naza famille na bino nga mwana bino ngai oyo ya yoboya ndenge nini otala bebe mwana kufa abandi comme mundele ndenge nini bon makambo ça bana ba Congo papa fiston na ba Congo ba ne ko bengo système ya koyungula entre parenthèses ezaki ndenge nini tuna ba no ya ba Congo est-ce que yebi ne ba ne ko yungula batu ba mundele ngulu bana benga mundele ngulu qu'est-ce que ba sa ne ba bina butu ba mindele ba lota bwana mutuka moko boye mutuka zoya soki ba moni soki ba torsion mutuka wana soka e torsion mona olembi tango ba kuzwa yo ba yunguli yo ba bongoli yo soit ngulu soit mbutu na ndanga nini ezali ndenge wana bana batadi bana ba Kongo ba makambo wana yango na ba Kongo abina ba Kongo tuna batebele ba leka ngulu te soki be ngulu ya pemba linga olia ngulu ya pembe te ba bino ba ngulu bete ba koza batu ba ndeko yungula batu soki koma iso omwana musika ba minda bituke beti bo batami mindela ba lungwa baleka soki osana ba ko yungula yo ba ndeko ba Kongo ya solo zandengo wana ba ndeko yungula batu ngana yoka pa mama pesi solo bref asali kaka ndenge ba saki ndenge wana salaire azui salaire azoko pesa mama azoko kabla ndenge kaka ndenge ba saki ayepe akomi poser comme ko la doki ikundi ya famille est-ce que komi lisona ba oyo esala bi papa viste esala moi kala
et ça moi kala mais beta li solo pour na kopene batu au mona comment est-ce que jalousie contre la famille parce que et ça la ma kala bana yi kala mais ndé ko nga uti okufa kala mingi tara ba 2005 so 2000 combien au batelier poison mais tu remonter filière ndenge e bandaka papa fiston tanga yako na 70 combien 76 là c'est un peu commun quand tu as une réalisation oh mobuta bengala ki mindele mindele so ba kende nyoso to ko ko ba nyoso tu ya Zaire est-ce que comme c'est pour poko wana tanga ko ba kindengo wana avant que ko ba ndengo wana compagnie comme ki munene babino ça va compagnie aide office nango il faut comment na Kinshasa administration ba ko Kinshasa mundelo wana pe aye Kinshasa siko na fief na bandeko na ye kaka ndenge continuer ndeko wana congolais ndeko na bango wana deuxième personnalité tangu kaka ba yosa ba réalisation wana mindele fa ba kende ba noir batikal mundele wana ndeko na bango akufa kala abongo wana mundele ayexi bo savane ezali awa tokota mutu mususu te compagnie oyo za ndeko na ngai na tiki compagnie na maboko na yo okomi lokola numéro 1 ya compagnie oyo necho za mutu mwindu ngaba ko ndibateke na congolais je suis obligé ya kozonga na poto yo otika na compagnie pesa inga rapport na yebi ke makamutune sa na compagnie atika lipe wana mundele pa kena ya zongi na poto ya tikali compagnie la gipe très bien azoko sala kaka ndenge ba saki ayi boyi ayeseki boyi tango sunga famille même si mutu abali na famille akei akomi wapi sombaka biloko basaka fufu basaka pesaka famille mobimba eza lokola kodi donc famille fait bénéficier ka eliaka abane ko sala ndengo tout le monde était très bien article na compagnie ça rappelle ka ndengo wana donc ndeko wana abane ko linga nguba trop papa fisto cousin na biso wana abana olinga nguba makasi nguba okalinga nguba mai ya kutokisa nyoso to abana kolinga siko ndeko na ye grand frère so petit frère na ye ayebi ke ndeko na kolinga trop jalousie ekoti pona nini ye akoba mukonzi ndeko wana pona nini ye abanda ko dirige ndeko wana ila lingiso ate parce ngana ya se ngana ko koma na mukonzi na compagnie ate ya okoba mukonzi na compagnie ndenge nini yo classe otaki malongati atotaka classe ezaki na direction wana te ye akele ko musala na classe oyo atangaki azui azoko sunga famille luka ta ba tia la poste au travail mais yo lingo so nyoso tout jalousie yaya tant to botaka bana ya so ba to botaka bana to botaka mitema te mais vérifier ko changer mwana tant mama boti bana na muki ayeba ka comportement mwana la rabwe mwana alinga bitinda te mwana alinga bitinda mwana alinga ko sangisa famille okoyeba yango salaka effort bana na yo ba linga na to bana miki est-ce que okomi so mo ko sanga moi teti o sala ba deko boy salaka tu aptidi wana esbunga kala ki mwana parce que ko changer mwana na yo so ki mwana ko considérer ba 18 ans 20 ans et comme ka très difficile pour changer mais so ça va moins de 18 kuna ko changer très bien devait être sévère la gisabana bolingo eloko ya monene okati ya libota tolingana peto salisana na bolingo ya nzambe est-ce que komi bolingo loko ya motuya siko ndeko na jalousie komi ayaki kotala ndeko na asa montaki plan na de nyonso tu ye de talinga nguba akoyeba nga lelo abwe aki kotala ndeko na ye na bureau ndeko na PDG directeur général CEO avant na bureau soki wana ko lia nguba asaki poso ya marque nini soki apesaki nguba mosu na poche on ne sait pas mais baso ko lia nguba wa mbali nzoka nguba ba lia wana ye asa trika ko déjà a trika ki nguba na ye déjà wana a trika ki nguba ndeko le nguba baso lia nguba ensemble na yebite asala ki phénomène asala ki le ko dini wana pona lié parti aller muninga lenguba ya poison ya lenguba ya normal est-ce que bisa nguba na poche na été to yaki na desa changuba apesi ngondeko ye pa simi moko okobo ya ndeko ndeko na yo bozala bien okoyeba te c'est très dangereux
yango mona makambo oyo o kindoke koti o nini bo soki ndeko na kati sera très difficile pour obika pour obika pour tu as confiance dans ndeko na yo tu as confiance dans makila soit selo mabe yango sera rapide mais so vous allez moi na mvuluzi ki mbangu bakokate est-ce que okomi papa Fiston aller poison wana hey libu passe hey ba poison kaneza ki le poison na don na tongo na poko kamba ke dai bakundaye akufa compagnie on appelle hier donc quand diriger compagnie a diriger compagnie pas Fiston beta li solo oyo pour la peiner ba tuke ba ko ba mindele ya solo et puis jalousie na famille ya yo muto otala ngai to bota boko ba 10 15 na famille 4 mutu na étoile na ye l'essentiel na famille na bino parce que ça rende ngwala nzamba asa misto ça ayibina sala bakamnayi boko bota ba la famille bino na surtout bo réussir boko ba docteur ba ingénieur ba tebele bele oui vous savez comment la famille mi ba va réussir vous savez moko a réussir ona akosunga famille peut-être papa na bino zaki na komboté comment papa na bino et ba notre mbazaki na valerté ba yeba ki mettre soula azarelo ko moko te mais yo tayo ba mo na elaka tango tangi kelasi to bundi oui c'est vrai mutazwara a vu la kelasi te mais moi mayelo wana ki monter ça là ozuivi otomboli kombo ya papa otomboli bandeko yo siko soko ndeko na tombwami ole oka esengo yo jalousie pona nini jalousie est signe ya satana est-ce que okomi soki na kiata la ki moninga ozalaki na moninga bien moninga zoko évoluer ole o c'est pas l'évolution ya moninga yo okotisi jalousie ya est-ce yo linga moninga bota molaka ozala jour président jeune premier yo ka osomla watu masanga yo ka okabaka moninga te ya mabeni no wana jalousie contre ndengo wana mona mutu musuwa sape na mbongo bele ye aliga ye mwa za mbongo mutu musuwa za mbongo te azo etufu baninga musuwa pe mona ndengo za mbongo to ka wana za mbongo yo bani ko jalousie ndeko na yo obani ko jalousie ndeko na yo po aninga ye mbongo bende wana ngaite mabe ya yo ste bana na basage ba faute ba para ba ko éduquer bana tsabana lisanga po bokele liboso bo mu forward est-ce que okomi tala lisolo ya mukie ya mukuse oto bomela kiyo ndeko apesi te binge lisolo za mukuse me mate ya makasi ya prochainement to kontakta Sabino lelo koma o ba bomi mutu na kindoki mutu akufi awa akebi makuna bango bandi ya kozonga pe babandi pe ya kozonga est-ce que boyebi système wana ya mutu ko boma batu bakere pas nana banda kyangu e bandaka wapi wana lisolo to kobetela yo prochainement ya masolo zali awa ya kosangana te ya marque na marque yango na biso ko pesi lisolo na yo ko bitu ngisoma te eza na kaito ko beta yango eza mulongo to ko beta masolo surtout pour na ko sepelisa mutu te mais pour na ko peigner peuple de Dieu non seulement peuple de Dieu mais peuple africain mobimba et si kan de quoi kwei yo okoya te yango na bande ko ndeko so okoti yo o partager mission partager na ba TikTok na ba Instagram na ba Facebook partout pour message oyo et comme na batu ya to s'abonner ko bino bongo na papa Fiston ata bino moko Roberto komaka 15 ya bozo tana biso ebele mo s'abonner te ya ko sa to s'abonner ça na moi kitoko moko boye ko tali émission éveil à conscience to kutra na famille eza bongo te papa Richard watu zolo ya mama Emilienne Mbombo et mama Emilienne est-ce que bokomi awa na so ko rappeler à chaque fois to komi awa to finga raté awa ezali famille tokutanaka tozosolola ensemble nga eza omoni masolo oyo tobetaka ekutaka mpo na biso te ezaka bino nde bopesaka biso masolo oyo mpo tobeta nzambe atikaka mwa domo na kati na biso ya koloba kitoko ya koloba clair mpo boyoka mais tosalaka émission oyo ensemble yango tosala émission oyo olingaka ozala wana tikaka mwa commentaire soki bo osala commentaire komata bonjour partageaka mpo esunga bato te est-ce que okomi c'est que bien voilà. Donc on a vu Nasuka, merci Nabino Biso, merci na sponsor Nabiso, sponsor Makasi. Est-ce que vous sentez vous sentez Michael Josh c'est que bien. Bah baka mobali ya solo na mbongo. Musa mbali ya mbongo na montre. Vous sentez donc Michael Josh, vous sentez Michael Josh ne mankambo. Est-ce que vous sentez donc vous sentez Michael Josh c'est que bien. Quand on a site kuna au commandé, nyonso legi, ba lunettes, chemise, polo, t-shirts, pantalon,
perpète, soulier, veste, tina maputa vesco, nous sommes na Michael Josh. C'est que bien. Merci beaucoup na Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Merci na assistante na Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende, ozaki lelo na lumière. Merci na Michael Larise Pelende, ozaki assistante na lumière, mais aussi na perche na micro. Joseph Larise Pelende. Nous sommes sous la coordination. Il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Ma Marina Larise Pelende. Donc, Koutani, prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Mike Josh, bon que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka, oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, okokuta pena doki, et c'est que ba classe rapena doki, ba brand, hein? Ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yiko lo baboye bande ko bele ba ali ko benga boso ko benga biso ma pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro so le kayangwa bo numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebilo site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa oboyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran okoti wana marché au tali article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosaka la te nyoso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet azo ki acteur ozo mona ozo 4 na ba sachet ya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba bien sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça hiver ce doit être été bon nga plonger na piscine na moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ce que comprendre était benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga été pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande sur comprendre sur possibilité de comprendre les sur côté d'un site au commande à nion surtout les lignes noir sur blanc bandeko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh
Yaya, nyo surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Yaya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie. Kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyoso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais ezalaka na Hollande ye moko Mike Josh asa États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça ba commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke e te ka na prix de gros. Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh à tekela yango, bakoya ko tikela yango tina ndako na tona boutique na adresse au groupe ça. Et c'est gagné na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso mango. So ki osala moyen ko so mango te bandeko. Soko pesi oda wana to pupusola ki yango okopesa na yo ordre na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît ti na adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi na nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yaba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout batia Congo Brazzaville boteka kama puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong auto en anglais ya fake originalité so mbatekla ba super wax original na Mike Josh bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to lobaki te to lobby ils appellent na Mike Josh moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.